Coucou la famille. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, shalom, bonsoir. Coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Voilà, il fait un peu tard. Voilà. Shalom, naba, homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bisika bizibino, bobo to bondeko, na kati ya mabota na bino. En tout cas, yenge, na bandeko na biso ya bundu dia Congo, na église en PV à Longo. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, mon boyebi, quand on a vacances, je ne suis pas chez moi. Alors, pour vraiment de faire des émissions, na place moko confortable, en tout cas, c'est un peu difficile. Pour comprendre, un garçon na moi coin moko muke na djembeli kaka. Donc, voilà. Donc, cette émission, on a boutou pour na postango lobby na tongo. Na rosinga bino maximum de likes. Beau liker, beau partager, bande konanga, et ça sera toujours bien. Voilà la famille, en tout cas, bisoto ko présenter ba condoléances na biso na famille ya Delta Force. Azali moko ya ba comédien vraiment na kati ya Congo, asali comédie na e bande konanga esali pasi na mawa. Komona ndenge famille na e bazolela. J'espère que ba photo na e eza un peu partout na ba réseaux sociaux to komona rip botala ye wana. J'espère que bon mona e bien yeyo asi kokufa Delta Force ba tcheye partout bazolobela e bande ko azape comédien oyo vraiment ya mukete azape comédien moko ya parmi ba comédien oyo bayebani yeyo mokili penza eza kolela e makasi Delta Force. Delta Force asili kotika biso. Voilà. C'est là open photo na ya bien yeyo bande konanga. Bino bato boyebi ete comédien yeyo na kombo ya Delta Force. Delta Force asili kotika biso. Balobi bamsusu bazolo ba poison. Bamsusu bazolo ba abandeki tension. Bamsusu balobi mukomsu bakutaki ya kwe côté ya rond-point soki kimpwanza. Il y a eu beaucoup de choses bazoloba bande konanga, mais c'est toujours difficile ya koyeba cause nini ebomi mutu soki oza médecin na été soki peta msoza mwasi na été tamsoza mama na été eza un peu difficile ya koyeba cause ye moko ndenge kofi ayebi maladie nini bande kobela. Alors bande konanga koyoka liwa ya ndeko na biso oyo esalaki biso mwa kake na matoi bino mo boyebi biso tolingaka ko analyser mwa ba prophétie tolingaka ko comprendre un peu ba prophétie. En tout cas esalaki biso kake na matoi tolobi qu'est-ce qui se passe bande to solo la bochaka ba like bo like wana mama leki na mino la danoise et puis bobo sanate live together boyebi yango eza site de rencontre oyo to sangisaka basi na mibali to benga basi mibali boya basi bazali boya site ekufa te bato bile bobengaka la danoise site yango ekufa bandeko au moins entre parenthèses site ezali ekokufaka te so omoni ka elongi ya la danoise yebaki site de rencontre ezali. Ouais, oza na posa mwasi oza na posa mobali ovandaka na poto bandeko nanga bato Afrique te bolimbisi so ovandaka na poto na Amérique na Canada obengi la danoise na 0044 74 38 03 16 23 ozwanga to solo la pe to bongisa masolo eza site moko sur. Et puis bato ya respect bato ya bwanya bato ya bolingo na bato ya bonzambe ebele. Voilà bande konanga to continuer. Donc ndeko akufi esalaki ngai pasi na motema et puis na lobi donc ba prophétie oyo ba prophète bazopesa bande konanga bolemba te na ko examiner yango
tokomi na temps de la fin. Nzambe azolinga bato na ye ebele bakota lola. Te mosu amoni ke basali na ye oyo mpenza babangaka ye, babangaka koya na baprofesi, akoutilize bato nyonso, akoutilize mutu nyonso, akoutilize bacourageux. Ntango bazoya na baprofesi, to diminue kofinga. Parce que ntango baprofesi ekomi lokola tikotak. Balobi ka lelo, lobi kokisami. Balobi kuna, après une semaine ekokisami. Bandeko komi kobangisa. Kobangisa bandeko nanga ba youtubers, bandeko nanga ba journaliste, bo fungola matoi makasi na audio o na kocha. Na ngai na kati bandeko to kota na prière. Parce que ndeko prophète et prophétie koya ki kala mingi te. Balobi ke nani comédien moko akufela mwasi liwango ekozala compliqué, liwango moko bato bako comprendre yango ka te, yango ekokisami epa ya Dollar Star abali mwasi na ye après ka 6 jours ya mariage, perike kutu bacheke na mutu nanu elembi te, comment on dit quoi, manzaka nanu elongwe te. Donc bakuti babuki ekingo, asali ba besoin nyonso na kaleson, aboti na libala ngo te, soki pake na zemi ye moka mutu ayebi, bandeko eza pasi. Alors bandeko nanga, soki bafungola ki misu, bacheke kona ba prière, bandeko kisi ya prophétie eza prière. Parce que balobi, bato ebele balobaka phrase moko boye, oh, ce qui est relevé est condamné. Ce n'est pas biblique. Eza na mona Bible te. Alors boke bana phrase wana, po ezaka biblique te yaya. Ezaka ta musuku contraire. Ce qui est relevé est condamné. Ce qui est condamné. Et ce qui est relevé et condamné, c'est pas biblique. Mais ce qui est condamné est relevé. C'est un peu compliqué. Alors que le bâti, le quoi balobenga boye, na osamenangate, ce qui est relevé, condamné, et ça biblique te. Ce qui est biblique, peut s'en verser. Bilo batu yé bagaba verser, tia verser totanga. Ezate. Alors bandeko nanga, mais balobi ke prophétie, faut qu'on examine yango. Bache point. Balobi te ke prophétie andokie, yanga ngai, yani yo examine kaka. Yo bato fanzi na yo. Okene nanda kwa nganga te, okene sika te bapesi yo prophétie. Oboye ko examine yango pourquoi? Oboye ko sambela pourquoi? Pas si ni ozomona pona osambela même 5 minutes. Ézéchiel a sambela même pas 10 minutes. A sambela même pas 3 minutes. Joubaka opesa prophétie pas Isaïe. Isaïe mi bimela même la porte na été. Nzambe ba mokabi zonga kuna. Ok ko yipse babakseli. Bandeko nanga l'air est grave. Alors bandeko likambo oyo déjà prophète Moïse alobaki yango. Boyo kam kola alobaki yango boloba te ote ngana so comprendre te pona nini bozo sala ba tembe moko boye oyo eza na sens te. Video na o lakisa bino ya lelo na sina lakisa bino yango siko bokosa te ke ote prophète asa sala ki yango soko kaka yoki mutakufi akesa la video ya sika ayekola kisa non et c'est aloba yango lelo pe kokisami aloba kaka mikolo oyo comédien moko ayebana pe azokufa bandeko comédien ki tukoto loba nini yambi nene lisu ebombami ona ochela bino lokola audio ezo bangisa to sambela ndenge nini pona nzambe alongola na liwa liboso na biso to tangisa bana delta force a qualité
soki akufi liwa ya nzambe me eza liwa ya nzambe te soki nzambe azoloba boye cela veut dire ke baliwa wana eza ya nzambe te soit yo moko précipité liwa na yo na kosimba bakisi na kokoma moto ya deux fois na kozala motema babe na baninga yo kaka kojalouser baninga okoki yo moko koprécipité liwa na yo na makambo ebele yo monaka nga nazalaka bien te nga na bonga na nga te nga namonaka nga nde naye kotika bato na mokili non oye kotika moto te sala ngolo zako kozwa soki ozozwa biloko baninga osepela nango nzambe akosepelisa mpe yo mpona nzambe alobi tolinga na biso bandeko na nga tolakisa amour charité alors bandeko na nga boyoka prophète Moïse ndenge alobaki makambo oyo nasi natiaki yango bandeko esaki nga nzoto malili nalobi me tozosuka wapi tozokende wapi apesaki prophétie déjà apesa yango ça fait longtemps baya kobandela yango abolanda na bokebi nyonso voilà star Dollar Star artiste comédien affichera mingi na ba Facebook toara yili wana ye ya mwasi na ye mais loko etika ye biso za par rapport ya prophétie moko opesaki que na mikolo ya artiste moko repère ka mwasi na ye souligner moi quelque chose là et puis prier avant to banda tozo yawe nzambe na makoki nyonso totiki moma oyo na sama boko zala nzambe batela biso na kombo na Yesu amen. Merci pour la prière. Alors, est-ce que vous avez souvenir Jésus? C'est la manqué, moi puis Beko Kaka, voilà, c'est la vie. Nani prophétie, on peut ça là. Non, j'ai donné plusieurs prophéties. Après ça, na lobaï d'abord, ils ont dit maman, j'avais dit na retirer prière là. Ils ont dit troisième émission, c'est maman là. Émission les quotas dans sa télévision. Yo tosala na chaîne nanga tosala pe na Bini TV la chaîne moko la chaîne ya garçon zaki libanda ya TNT le cap na TNT. Donc j'avais dit je retire d'abord ma prière et puis dans le bas qui y aura na monde ba comédien il y a les comédiens ba kokufa ils appellent la comédien moko à ko perdre moi cinéma liwane ko zaliwa moko très compliqué zaliwa moko ya mabe rafraîchir votre mémoire totalement bon total na totalement image ozo comprendre papa journaliste donc nasi na répéter combien de fois et pas les juges na lobby na chaîne nanga moko na lobby makambo alors mbongo ngai natikali koloba nulle part que leur mbongo akokufa moi je n'ai pas dit ça c'était j'avais dit j'ai appris que maman leur mbongo azobela nde nazwaki temps nasambela mpona ye donc bajournaliste nyonso bakomo ya kotuna non nasepi nasi nalobi na retire prière na nga donc soki nasambelaki mpona ya moni yango mabe et puis je te dis encore aujourd'hui kanga mpe data lelo epano mpe nazoloba yango que je suis en train de voir la mort nazomona liwa il y aura un grand homme de Dieu qui va mourir il y aura il est grand servant de Dieu qui va mourir et puis nzamba même na monde ya ba comédien nazomona ba comédien belé ba koti na monde d'homosexualité pour na ba voyage à poto et je pars plus loin dans la révélation nzamba zotali sanga na moni comédien moko ake ko simba kisi mais kisi asimi eza pona amata pe la monde entier mais na moni kisi wana ezo compliqué moi si na yazo kufa et kisi wana ezo compliqué moi si na yazo kufa et kisi wana ezo compliqué moi si na yazo kufa nazomona mwasi azokufa comédien moko mwasi na kufi liwa moko un peu bizarre bato bazokomba comprendre façon mwasi wana kokufa te donc bokoyoka yango ti fin ya année oyo bokoyoka eloko moi kosalama na bacomédien comédien moko okufisa mwasi mais liwe kozala vraiment mabe makasi et puis nazomona même na monde ya bacomédien belé bakoti na homosexualité mpona bavoyage ya bapoto il y a 2 hommes de Dieu qui vont mourir. Donc, moi, quand je donne le message, donc, bon, à la prudence, surtout dans le message, n'a pas ça. Donc, voilà, de retour sur ce plateau, tout autour dans l'image de Mozolo. Voilà, bino moko bomoni,
surtout oyo ya Dollar Star ekokisami exactement mwasi wana akufi na bacomplication ti lelo bazoyeba te vraie cause ye moko Dollar azolinga koloba te. Dollar Star wana camarade ya Fabricas mbongo nyonso abalelaki mwasi wana eutaki pa Fabricas wana mutu abakisi mutu moko ya mystique bandeko nanga bazo expliquer bino katembe. Il y aura toujours les gens qui vont venir insulter. Yaya yofinga kakaka. Po anon liwe koti na kati ya ndako na ote. Mukolo liwe ko yeba ndenge ni bato ba okufela. Jouano ko luka prophétie. Prophétie ko mona ngote. Jouano ko lukata olobi ata biso baloba na biso mukota maladi ko komela yo. Wando luka. Place lelo ni na bal musena nzambe ni asambelanga. Yaya biso to finga basena nzambe te. Oba otambola na sembo. To tambusaka bango na sembo. Oya ye na ndenge ya mabe. E mona na miso bato ko sala analyse pona atikala na nzela nzambe. Toza naza parfaite te. Mais to sala kama kasi to koma pe pembeni ya nzambe. Moi parfaite nzambe pe kota biso bande konanga. Vraiment ndenge ozotala boye partager comme la baninga. Surtout audio nazotia sikoyo eza très capital bande konanga bozela somo muke to lukelo moko awa alobela ki ezaki penza précis oyo bozela à part bongo tezape na bato babenga bozela na pesa wapi mabe ya musala bato bakolanda mutu aliboma bango nyonso bato ya maboma. Est-ce que mutu normal ako vanda ke ndolanda émission mutu aliboma oyo koti na monde ba comédien. Je le répète que avant fin année oyo et cause na ba mort subite na ba comédien. Tu n'es pas un homme de Dieu. Si Dieu m'a appelé kaka boyoki onyo solo bango kala ke bato ba comédien donc aucho lobango alobi kaka omo comédien mobwe moi sine ebwe après wana comédien mso akokufa après wana ba servante de Dieu moko akokufa après wana bandeko ba servante de Dieu ayebi ba kombo mais aboy problème parce que bolingi vérité te. Est-ce que mso asali prophétie fubo kangisa e fubo sala mabe soko ni kondima ngote otiki mais bato bakomo ko kangisa bato boko yoka awa asalaka prophétie ya Karine Pala benga ye aloba na eke prophète sambela ponanga mais famille ya Karine Pala ba portail plainte bandeko nanga eza pasi alors bandeko to bandiko chite malembe bino mokabo yebi naza pana ngai te bola ike be miso bola ike su mikolo mingi te bandeko bola ike bola kisa mour na bino et ça la bien en tout cas likez partagez tout l'homme sa conscience bolanda audio on a oti la bino sko na boke bignon son ne zappe pas bandeko eza lourd on doit prier bandeko nanga bo prier pe pona biso ba to la bino be mission priez pour nous aussi to bima na distraction ya ko finga naka ernyoso ce n'est plus le moment ya ko sala ka barando buzoba Jésus-Christ revient bientôt azoba signe yango bandi ko mona na bandeko nanga like mission je vous love voilà bozela to kota bozela na tshela bino audio et ça la bien bolanda na bokebi audio yango bolanda na bokebi nyonso bandeko bolanda bonjour apôtre Moïse. Bonjour maman la danoise. Apôtre Moïse, en tout cas bon on a oyoki koyo comédien moko munene uti ko kufa na kombo ya Delta Force oyoki yango. Na outil pour apprendre en na tongo ba journaliste ba benginga pour me dire que prophétie na pesa ki kokisami. Je suis vraiment choqué pourquoi parce que jusqu'aujourd'hui ceux qui peuple congolais
Peuple diaspora, bazo reconnaître que je suis le prophète du temps que le Seigneur a dit pour sauver le peuple naïe et cause à la regrettable. Parce que vous remarquez que depuis que j'ai commencé à donner des messages prophétiques et raté. Tous les messages que je donne et kokisamaka. Na utu koloba dernièrement que kozala comédien moko akokufisa mwasi et salami. Oui. Après yango na lobi sou que kalamingi teza na comédien moko munene akokufa akufi. C'est-à-dire, tout ce que je suis en train de dire comme prophétie, ça se réalise. Pourquoi Zokokisama? Parce que le peuple congolais va comprendre que je suis le prophète du temps. Ok, merci Toyokio, mais ozomona te ke botokolo bape okomi prophète ya tikotak problème ezate tondimi yango mais likambo moko tolito loba ba prophétie tango yozopesa yango ozopesa yango neti na en vrac siko ba comédien nyonso bamsu bakomiyeba te ezanga eza nani eza kingandi siko ndeni yozoyeba ke prophétie wana eza vraiment ezalaki ya Delta Force oyebaki kombango en avance. Je n'ai pas dit que ezalaki ya Delta Force. Tu Okay. sais quand le message sort. Voilà. Balobi, par exemple, Tokoloba Kenon, côté exemple, Tokoloba Nzamba Lobi, côté à député national, tira attention, Baliwe Kokota. Voilà. Par exemple. Oui. C'est-à-dire, député Nyonso, il fallait aïtangwa yoki message. Azala na pasteur na ye, soit nabi esikane moko akomibatela. Ah, ok. Et quand on donne le message que ton moni n'a pas comédien, liwe zali. C'est-à-dire, comédien nyonso, il faut un père spirituel naïe. Comédien nyonso, il faut un prophète naïe. Parce que moutou nyonso soko komi élevé. Il faut un batu ba homme spirituel. O ba kokoza la pembeni na yo pona kolande la kafi na yo spirituellement et physiquement. Et ça ndenge moko na président de la République. Bon, au moins papa, na kati yote. Na kati yote, au moins président de la République soko lobi ke liwa eza na présidence. Président directement koyeba mais tant yo lobi comédien basé belé so lobi ba journaliste tosé belé siko yo tori yo préciser te ngai pe na landaka na ngai pasteur Moïse te na yoki na ngate mais soki yo lobi ke omoni ndenge eza boye soki nzambe penza préciser lobi ke nani nengo lobaka ya miraesa omoni te ke komela ka miraesa mais tant yo lobi en vrac batu ba ozwango au sérieux te mais soko tangi komba mutu bah tu vas au sérieux Delta ma famille a Delta Bosambela parce que moi je ne vois pas Barokangayo nani. Citer aussi les noms, ça crée des problèmes aujourd'hui. Okay. Je connais il y a des années passées n'a pas ça comme message moko ya Karine Pala. Karine Pala bato poto babenga kaye abeye moko abenganga senganga prière na sambela pona ye mais au retour famille na ye tellement pour na komenacer nga liwa komenacer kotumba église nanga et la musaka ba problème sérieux. Mais Karine yemo ko abenga kanga na sambela ka pona ye on comprend ça dit monde ya lelo zanini quand tu précises les noms ça te crée des problèmes. OK. Au moment là où il y a les problèmes. Les gens croient que quand nous donnons des messages tout ça na posa ba passer ba pesa biso mbongo. Or qu'on n'a pas besoin de ça mais nous avons besoin de sauver les âmes de l'Éternel. Donc, ce que moi je peux dire aux gens que ne négligez pas le message. Même l'apôtre Paul a dit que message pour négliger, il y a d'autres messages, il faut examiner. C'est-à-dire, tout message, il faut s'examiner, il faut s'y prier. Tu peux négliger, mais l'obéli comme même je suis en train de sentir dans mon esprit, le Seigneur me dit qu'Alaming était beaucoup perdre journaliste et moko à Kokufa. Oh Seigneur. Na poto bien Afrique na nazomona kaka journaliste nazomona journaliste azape reconnu balanda kaye nazomona journaliste moko okufa kala mingi te na poto bien Afrique. Je vois nazwi précision ya mboka te mais je suis en train de voir le Seigneur me dit eza na journaliste moko okufa ça demande que na kota na profondeur que le Seigneur me révèle ya mwasi to ya mobali ikutala na poto bien libanda ikutala ya mwasi. OK obangi singa ndenini nga na opose ba question obwa bibiso bombe boimba monga pe téléphone elembi na maboko bon tozongisi yango bisika bikauka toboyi yango ndenge Ezekiel asalaki kasi ndenge Ezekiel asalaki yo sambela mutu na mutu asambela mais je vois la mort.
Ok, mais tu tiens la prière, mais na minute tu zongi siango bisika bikauka. Voilà, bon, pour na to sou qui ça pour to sou na zio vraiment à pied levé. Et là qu'on ni au conseiller na famille ya Delta Force na minute ba kufeli moi na bango. Conseil na kopé ses alliés ba prier. Oye komi mais ya motu eza que ba comédien batikali et liwa ya ndeko ezala enseignement pour na bango, ne négligez pas le message ya ba prophète. Parce que quand un prophète parle, na kata monde ba comédien jalousie ezali, na monde ba comédien ba kindoki ezali, na monde ba comédien ba réalité belé ezali. Et je suis en train de voir encore na monde ba comédien nazomona mwasi moko azokufa parmi ba comédien. Donc liwe kolanda mati fait année baliwa ekozala mingi na monde ba comédien et puis ozala baliwa moko ezolanda. OK. Mais siko pe mais eza pas mingi parce que ezoye banate ba eza nani. Il faut pas s'embêler. Ba tunyo to zala ka prudence. Mutu nyonso azala na vie de prière. Mutu nyonso se contacter na prophète na. OK. En tout cas, mais pour la batumsupe baroloba balobia parce que ba comédien ba yebana yangwana bozo prophétiser qui vaille boyebi ka ke comédien au message ya ba journaliste. OK, mais na uta kopé ça peut message ya nanga na moni nanga kufi na este. Kala mingi te boyo kamatanga ke nanga kufi. Et bongo po nini ozo pesa ya présidente. Non, on a dans le monde de la présidence, maman. On a toute la prison. Pendant qu'on a sur place, voilà. Bon, ok, Coco Tate, merci. On a peine au Coco Tate, Congo na lingango mingi, il faut un jour na beta tour. Voilà, mais en tout cas, moi souka olobine. Moi souka ezali zamba pambola bandeko nyonso. Bo sambela pe surtout pour l'apôtre Moïse Kasongo. Naza mutu, j'ai pas voir des erreurs, j'ai pas voir de défauts. Bo sambela pour nanga, o est important eza o eza kati nanga. OK, on dit ma rappel correction kasi. J'ai pas voir de défauts, j'ai pas voir des erreurs. Dit ma rappel correction. Mais bota la bonzambe eza kati nanga des important pour na kosunga peuple de Dieu. OK, merci to sambela pour na yo dit ma rappel correction, OK? Voilà. Voilà, bandeko nanga tokomi na suka ya émission na biso. J'espère que bozwi likambo moko bandeko nanga kande na yebisaki bino eza butu. J'espère que bozwi likambo moko oyo kosala bino bien, oyo efungola bino mwa miso, oyo efungoli vraiment bandeko na biso ebele miso. Bino mo bomoni alobi akoti pe na kati ya monde ya ba journaliste, alobi journaliste moko a mwasi ayebani makasi. Mais to pesi na maboko ya Nzambe en tout cas ekokisama te. Vraiment Nzambe alola yo kele biso mawa tozana na besoin to boko la bana na biso Nzambe pesi biso pe chance to moni bakoko na biso toza pe na besoin to mona bakoko na biso ndenge bakokola oyo azana likamba obakisi mes condoléances na famille ya Delta Force. En tout cas Nzambe a fortifié mitema na bino et puis apesa biso toujours makasi ya kolanda ye balobi Nzambe nde azalaka na dernier mot bandeko nanga bako pesa o prophétie bakoki ko bambula o yango mais soki Nzambe aboyi ekokokisama pete botika la malamu tokutani mbala sima vraiment bola ikebo partager oyo message oyo koma pa ya ba Chrony Mama surtout ba Chrony Mama o balinga ko finga wana oya finga sila mabe oya finga nani belle vie mabe. En tout cas soki makambo boye koteli bango toko regretter te parce que bayoka kate balika kozana na monde ya kofinga. Alors bon Nzambe emoko ayebi ninga jijaka bana na ye oyo apesi biso chance oyo azana mato ya koyoka yoki oyo azana motema ya kotika mabe atiki abandi kosala ki journalisme na ye na ndenge ya malamu okotalama na yo pe kaka okozala no pe kaka mutu oyo bakoyeba yo. Alors bandeko nanga nalingi bino mingi botika la malamu. Love bye.